Coucou la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Rapidement, ça va par la grâce de Dieu. Merci d'abonner à Biso Nyonso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous continuez à vous abonner à la chaîne Nabino Victoria Kazet officielle. Voilà. Alors, beaucoup, ça vraiment ya kosepela makasi. Voilà, quand on a l'obaka, on a chaîne Biso Tolubila Makambu Nyonso. Oyo eza éducatif Tolubilaka Yango. Voilà. Alors, vidéo on a zoté la bino lelo eza vraiment mawa mingi de l'autre zolo bela mboka na biso Congo. En tout cas ezo sala pasi soki to kolobate mutu o kolobela biso pona mboka na biso azate. C'est vraiment triste komona makambo ezo leka na mboka na biso. Pas si ata izalaka mais oya modèle oyo vraiment ekoma na mboka na biso eza mawa makasi. En tout cas batindelinga ba vidéo o natali na yoki mawa mingi vraiment kotala komona ndenge bandeko na biso bazo souffrir na kati ya mboka na biso moko lokola ba esclave, lokola bato baza ba esclave, lokola kutu bato baza na mboka bapaya. Ta biso toza na mboka bapaya tozo vivre bien okanisa toza na mboka na biso, mais bandeko na biso batikali na mboka kuna bazo vivre na souffrance, on dirait nde baza na mboka bapaya nzoka mboka na bango moko. Eza mawa mingi na ebite pasi ya Congo ezangisi na bato maloba tozo ebate to koloba isusu nini pona makambo o ezoleka na Congo oyo koyi motema mabina kindoki eza malamu te. Vi pasi komona bandeko bakomi kolamba manga o tozalaki kutu mona ba manga mobeso ezokoya bozo betango kara, mais lelo o bakomolamba manga batie ba tomate na ba sauce o eza malédiction, eza normal te bandeko. Tozongela nzambe peuple congolais, tozongela nzambe peuple congolais na ebite soki bozo mona te makambo ezoleka na mboka na nazoyeba te bandeko na biso boza na Congo, est-ce que bozo mona makambo eleka na mboka eza normal? Kosambela ebele mais ma vie ya batu ezo correspondre te na ba prière o batu bazo sala. Bandeko na ngai botala papa oya uti musika azokende na makala na vélo, s'il vous plaît, na vélo ake kote kango tina njili brasserie. Donc na yebi kutu te awuti on dirait na moi ba village moko musika kuna na yebi te azo ba kombo nango soki putu na yebi te. En tout cas nga pe na yebi Kinshasa mobimba te, mais komona ye azokende musika awuti musika azokende musika koteka makala na modelo azokende na bi asala 2 jours na nzela po koma tina njili brasserie. Na yebi te batu o bozala kuna kokoma mdili brasserie ce mutal azokendango 2 jours na nzela, c'est-à-dire que c'est que place à wuti eza musika. C'est vraiment triste komona makambo boye papa oyo azolela bi mbongo ezate pasi koboko la bana pasi musala ezate a préféré acha vélo boye vraiment pona kokende koteka makala. Bandeko na ngai eza mawa pona koteka 3 sacs ya makala kaka ya pamba azosala 2 jours na nzela po koma na lieu na ye de vente. Est-ce que oya koteka eza pasi na mawa nazomona kutu nde na lobati na tiki moyen de transport. Regardez comment les Congolais vivent. Papa oti mboka nini yo? Oti mputu vie tozo souffrir fort na mosala velo donc misala ezate bandako donc misère to souffrir makasi. Ah boke te yango ti wapi? To teka na ndi brasserie. Banda mputu ti njili brasserie combien de kilomètres? Kilométrage nde na ebite mais tozo dépendre 2 jours. 2 jours na nzela? 2 jours na nzela. Toza na kati ya Kisasa. Deuxième jour tokomi na ndi brasserie. Lelo tokoma ndi brasserie. Lelo bokoma nde ba heure ni boye? Tokoma kuna 13h 14h. Wana mpe bokozonga lelo? Tokozonga. Regardez la vie au Congo. Tokozonga lelo souffrance eleki. Bongo ezali me bato mosusu bazolia mbongo biso tolia mbongo. Soki otambola nango ndeni? Otambola nango ndeni? Okomata likolo te? Okomata likolo te? Retour tomaka pedale tozozonga na biso. Nzambe na ngai botala makambo bolobaka mboka eza bien. Donc maboko mibale servir we mpo simba mpo kumba. Ok. Moi mobali alongoli mapapa la vie à partir okouragé. Ah oui. Ongle toka notaire makuna tolia tulu. Nzambe na ngai. Ça va. Donc 2 jours en nzela. 2 jours. Pour monter à 3 sacs ya makala. 3
sac à makala. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah. Papa, on va vraiment pour 9 millions d'euros. Nous sommes à Kinshasa, au Congo, en pleine capitale. Donc les gens font 2 jours pour venir vendre ne fût-ce que 3 sacs de makala en Gilles Brasserie. Regardez les conditions de vie. Quelle souffrance ça. Ah. Que Dieu vous bénisse vraiment. Manga sauce, donc manga kitoko, manga goût, manga elengi. Tala kandenge ezosala. Congo mboka elenge. Congo mboka elengi. Congo soki mwasi ayebi oteka te aza mwasi zoba. Congo soki mwasi ayebi osala makoso te akomisi yango lokola manga. Makoso ya makoso te. Oyo makoso te papa, oyo nde manga batokisi batie sauce. Ekomi lokola makoso papa. Profiter na opportunité mais tout n'a pas quelques questions. Et c'est Bobby que RD Sazar ou souffrir makasi. Bon, mais tout le monde n'a pas si mi-colonion. Ponanini, Bana, Bazalina, Balabala, Pambate, il n'y a rien à manger. Alors que le pays peut produire l'alimentation pour toute l'Afrique. Pourquoi est-ce que le pays importe le riz, par exemple, alors que le pays pourrait exporter le riz dans toute l'Afrique? Et Utiwapi. Ça vient du pillage de l'étranger ou ça vient de l'organisation nationale? Papa, il ne faut pas accuser les autres de ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Tozali responsable, il y a Bana, il y a Bisso. Tozali responsable, il y a Avenir, il y a Bango. Donc, Bisso, Tosala, Nini, Pona, Bana, il y a Bisso. C'est ça. Soki journée mondiale des enfants de la rue et Kozala, c'est pour que chacun de nous, dans le pays, chacun de nous dans cette ville de Kinshasa sache qu'il y a une situation d'injustice qui nous concerne tous. C'est là. Aujourd'hui, nous avons 30 000 enfants dans la rue à Kinshasa. Mais qui va s'en occuper? Mais si chaque famille, chaque commune, Toyamba Bango, solution Ezali, Ponanini, est-ce qu'il faut que ce soit des ONG, toutes sortes d'associations qui le fassent? Est-ce que ça ne nous concerne pas tous? C'est là. Est-ce que la Belgique, Bana, Tika politique ya yo. Papa, tika politique ya yo. Non, tika politique ya yo. Maintenant, ce n'est pas la question d'interpeller les étrangers. Ça, c'est un faux problème. Aujourd'hui, la question est Kozala, interpeller les nationaux. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Est-ce que c'est la Belgique et l'Europe qui doivent s'occuper des enfants de la rue à Kinshasa? Oui? Ou bien Bana Bazala Bana Yanani? Ah, papa, Tika ne fait pas des déviations politiques. Accepte le problème et dit Bisso Tosala Nini. Bisso na chaîne ya télévision yayo, Osala Nini Koyamba Bana, Osala Nini ko conscientiser famille Koyamba Bana. Soki ozali na politique internationale, ezali déviation. Vraiment, ils ont marre. Bino moko boyoki molandi. Na mindele ba comprendre bisoté. Na mindele ba comprendre bisoté mabela mboka na biso biso moto ko exploiter moto ko lona to ko ekosala bilanga to ko sala makambo ebele o ke sala ke peuple azangelo ka oliate. Ba fazer ebele na nzela pasi eleki. Bana misu ba komba fazer eza ponza leleki makasi na ndako iloko ali eza te abimine ya komi na balabala ake ko yiba ake atako lokota ake atako senga. Vraiment, gouvernement zawana kana ba veste na ba cravate milai bozawana eloko mwa malonga boko ka osala ezate zo sala bino ta sonité boyaka ba poto bomona ndenge poto eza bomona ndenge mindele baza ba famille na bino eza koto. Mais pourquoi boko ko bongisa te place au bino bolala ka bolamukaka
Pourquoi tu veux sa peuple na binote peuple on a za mukolo richesse wana peuple on a za mukolo ba bien nyonso eza na mboka wana mais bokangi yango pona bino moko eza mawa peuple congolais bozongi na nzambe muto akobundela biso bitumba eza nzambe ata bobundi bosena makasi botelemi boseni nyonso soki botia nzambe liboso te ezala mawa po bitumba otolonga ngo ezala mawa ntango tozosala bamarshe tozotelema toloba totia nzambe liboso ntango peuple bokomi kowanga na nzambe kopasola babible koignore makambo ya nzambe pasi ekotaka bandeko na ngai tozongela nzambe na verité tozongela nzambe na verité peuple congolais tozongela nzambe na verité kuna na baeglise pasteur ozosala miracle na bakisi yo kuna mondimi osambelaka kotiela bato ba poison oyo kuna osalaka soki nini donc mabe ekoti na mboka bato bakomi vie apprécier koke kosimba bakisi mpo nini pasi eleki bandeko tozongela nzambe oyo eza malédiction eza normal te pays mboko eza béni ekoki kozala boye te na mindele baokamwa to bamindele moto bayaka kobebisa mboka na biso ese mindele nde baza na gouvernement mindele bayaka kosomba baminere na bango basombi bapesi mbongo eza mauvaise volonté ya badirigant na biso ale mbongo wana botie na poche mpo na bino moko bokoka kobongisa mboka te bokoka kotia misala te bokoka kosala eloko moko te tala peuple lelo komisi bateka bamanga basali sauce eza normal te bandeko na ngai moto azokumba makala 3 sec azokende osala 2 jours na nzela po keteka yango ti soki koteni azokende souffrance eza kitoko te tozongela nzambe peuple congolais gouvernement na biso baza gouvernement moko ya bavampire ya badémon eloba nango bokecho eza gouvernement ya bavampire so tongi tolonga yango mabolongo na se tobondela toluka nzambe toprie bandeko na ngai eza mawa mingi nzambe apambola bino nzambe aza na biso otika biso te merci. Moyen de transport, regardez comment les Congolais vivent. Papa, où tu m'as dit? Où tu m'as dit? Tu as souffert fort, mais na musala velo donc. Musala ezate banda ko donc misère, tu souffrir makasi. Ah bon, tu as monté wapi? Tu as été na Ndiblase. Eh, banda pour tu tinji Ndiblase combien de kilomètres? Kilométrage ende na ebita mais toujours dépendre 2 jours. 2 jours dans cela. 2 jours dans cela. Tous en kacha kisasa. Ah, deuxième jour to komi na Ndibrasserie. Non, to koma Ndibrasserie. Le bon commander ba air niveau. To koma kuna 13h 14h. Quoi peu bozonga lelo. To bozonga. Ah, regardez la vie au Congo. To bozonga lelo souffrance eleki. Bongo, ezali me bato mosu bazoli ya bongo, biso toli ya bongo. Soko tambola na ondeni. Otambola na ondeni. Okomata likolo te. Okomata likolo te. Retour to makapedale tozozonga na biso. Nzambe na ngabo tala makambo. Ça va. Bolo ba mboka eza bien. Donc maboko mi bale servir pour si pour kumba. OK. Moi on bala longo ma papa la vie à partir au courage hein. Ah oui. On va faire un notaire ma kuna toli à tout le monde. Nzambe na ngai. Ça va. Donc 2 jours en zela. 2 jours. Pour monter au terre 3 sacs à makala. 3 sacs à makala. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ah. Papa, what kind of food? No, no. Amalia, I'll be home. Nous sommes à Kinshasa, au Congo, en pleine capitale. Donc les gens font 2 jours pour venir vendre des fils et 3 sacs de makala en Gilles Brasserie. Regardez les conditions de vie. Quelle souffrance ça. Ah.
Que Dieu vous bénisse vraiment. Manga sauce. Manga sauce, donc manga kitoko, manga goût, manga elengi. Tala kandenge zo sala. Congo mboke elenge. Congo mboke elengi. Congo soki mwasi ayebi oteka taza mwasi zoba. Congo soki mwasi ayebi osala makoso te akomisi yango lokola manga. Makoso ya makoso te. Oyo makoso te papa, oyo nde manga batokisi batie sauce. Ekomi lokola makoso papa.